Bonjour, 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 bande konanga mbote na mino surtout bande konanga obo disposa ko na otala nga mbote na mino surtout bo sepelaka na émission ya mama Elianitu na pesi bino mbote mingi ngai wa bino mama Elianitu naza bien nzamba zo batelaki mi ezali ebongo bino kote na bino ndenge ni so boza malamu boko melanga na ba commentaire ndi ça la nga plaisir ta na otanga mama Elianitu moi ça va mama Elianitu tout va bien avec Jésus et ça la nga esengo parce que fona ba ke ba ngai ba balinga ngo ba sepelaka nga kotala nga ba malamu ndi esaka esengo ya motema na nga pona lo ba ke ngai na bino tokoma famille ngana mino to ali bota moko lelo na bi bon tolo ba bonne fête eza fête tout peut eza fête te meto sepelaka parce que toza ba congolais to botama ba congolais to kotika la ba congolais makileza na kati na biso eza kaka ya ba congolais moi to ko yango eza te ata lelo za nationalité o naza française o naza angolaise o naza soki nani nationalité nyonso koza nango meta kokomo na eza nzuzi ka kokomo na eza lintimba ta kokomo na eza lishako ta kokomo na eza limbui ta kokomo na eza nitu elakisi origine na yo oza nani oza congolais topé congolaise lelo na lobi bonne fête à indépendance na bandeko nyonso tout o baza kotala maman Elianitu lelo toza le 30 juin 2020 60 ans depuis toza indépendance ya mboka na biso bien que bandeko mususu ya Afrique baza toujours ko coloniser biso mais likambo za na tango nango likambo so ezaka ne bandeli ezaka pe na suka nango biso lelo toza lokwa bato mo toza na kati ya Egypte. Un jour, tu vas l'Égypte, tu vas na terre promise. Les Égyptiens, tu vas noter la montre, tu vas dire, bon, mon la kabiso, tu vas konza kabiso, bosala kabiso, bosala lelo, tu commune la liberté. Moko ezali, likambo surtout ezaka na tango nango, ezaka ne bandeli pe ezaka na suka. Kolela ya bana Congo atandele ekosila. Kolela ya bana Congo ndenge biso bana Congo tolelaka. Moko ezali mai miso na biso sana ekokauka po nzambe mato eneza ya kokufate ayoka kanenge tolelaka. Amona kanenge ni Congo eza na kati ya pasi malgré bomengo toza nango bon c'était etonda bomengo na mai na zamba pe na mabele etonda na bato ya piko ya bonya pe ya mayele banoko bameka tobunda pe tozwa lipanda jamais 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 tokozonga lisusu na boumbu Yawe apesa biso mabele kitoko ekomo pesa basusu mitema ya zuwa Yawe apesa biso ebele ya mapamboli boya tosangana tokufa pona Congo Congo eza mboka na biso ata lelo tozolela meza kaka mboka na biso Congo ekotikala kaka Congo po eza mboka na biso toza lelo le 30 juin joyeux anniversaire na bato surtout bakokisi 60 ans mokolo lelo o babotama na mokolo ya indépendance joyeux anniversaire na bino nyonso surtout de la part de maman Elianitu mbote na bino nyonso surtout bonne fête na mokolo na biso ya lelo ya indépendance na biso ya lelo le 30 juin 2020 na bino surtout bana biso ba Congo ba congolais pa enyo surtout bozali partout esika bozali to boya mboka na biso te po eza na pasi te to boya mbote to boya mboka na biso te po bato moko bavandeli biso kaka mokolo ezali bango bayoka tokoma machacha bakotelemaka baosala nini bakotika mboka na biso na liberté un jour viendra il y aura un jour mokolo ezali atakaka moko pasi na Congo esala nini ekosila mbotama malamu na bato surtout babotami lelo le 30 juin, quelle que soit année bobotami, mais ce que botama le 30 juin, jour de l'indépendance, mbotama malamu, na batu nyoso bakokisi 60 ans. Na lelo le 30 juin, batu 60 ans na bango, mbotama malamu na bino nyoso tout. Joyeux anniversaire à toi, ma chérie Fanny Mujinga. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Fanny Mujinga. Joyeux anniversaire. Fanny Mujinga, je te fais de gros bisous. Zamba zalana yo, zamba batela. Kende sous liboso, joyeux anniversaire. Mbota malam parce que le lezam kolonayo, au botama le 30 juin. Pasi oza na kati ya mboka ya Congo yango pe pasi oza kokota na kati ya mabala ba couple mingi eza pe kana ba problème ya ba pasi nazomo lokola pasi yango ya mboka yango kotima na kati ya ba couple eza bien te or mboka pe poza malamu fe ba couple pe ezala bien ezala solide so pe ba couple eza malamu mabuta eza malamu ba famille eza ko vivre bien bokomona mboka kozala ndenge nini ekozala bien ekozala solide na bakambi na biso o bakambaka mboka na biso Congo boyoka kolela ya bana Congo boyoka pasi ya bana Congo baza kolela pasi eleki
tokima bamboka toya kobatama bamboka bato kaka pasi eleki bomeka kosala effort bomeka kosunga bozongisala biso Kongo na rai Kongo na biso ezala bien biso ba oyo tobotama na ntango Mobutu tobandaka kolia 3 fois par jour to déjeuner na ntango tolie na midi tolie na pokwa maintenant ce n'est plus le cas lelo Kongo ekoma kolia ekoma na batour soki ndako balie lelo ndako wana balie lobi bato bakoma ko vivre bien na Kongo o baliaka malamu eza kaka bato baza na kati ya politique o baza na politique nde baliaka bien nde bana bango bafifaka malamu nde bana bango bakendaka na poto nde bango nde baza bien mais bana ya ba commerçant bana mo bato ba fonctionnaire kolia malamu za kasusu te bato bakoma kolia une fois par jour bato bakoma kolia loso ka ata musu bacheka mafuta loso bacheka sukali non toza quand même na mabele moko ya malamu mabele na biso za fertile mboka na biso za na mbongo ebele mboka na biso botala ba procès uti kolika tozoka ba million ngamo na venga mona dutaki yanga bi ba million na saka na mboka Congo kana mboka Congo alors lokola mboka na biso za ba million ndenge wana Congo eza ya mutu moko te Congo eza ya yo Congo eza ya nga Congo eza ya biso nyonso tu Congo eza ya bino bandeko boza kotala ngai Congo eza ya biso nyonso lokola Congo eza ya biso nyonso tokoki ko diriger Congo te ndenge mona ke na kati ya ndako mokonzi azalaka moko mokonzi azalaka nde papa Congo moye to diriger ngo biso eza te yango wana toza na président toza na ministre toza na boye alors bino oyo boza bakonzi ya Congo boza kokamba Congo bosala makasi mpona Congo na biso ebonga tokoma le réseau du monde partout bakoma koseka biso d'accord congolais liboso kala zaka mutu elolende mutu fier so mutu amoni ke congolais azoka somo na yo azako congolais kutu te to babongo te nga na botama ntango ya Zaire nga botama na ntango Mobutu mpo nga na mona maréchal Zairoise oza nani oza Zairoise okina mboka mosusu vous êtes Zairoise ozoka mpenza bapesa bino lokumu you are Zairoise where are you from Zaire Mobutu ozomwa mpenza bato bapesa bino valeur na biso bacongolais esila nga na koma ata nazo voyager awa kaka na passeport kana na Roissy Charles de Gaulle so na simika passeport na ba congolais pona congolaise style lo so na simika passeport na kozape congolaise ti mokile ko fana zaka congolaise ce qui penza ba bandeli mokile tuninga mwana ngoli na se papa na zaka congolaise kaka po eze kolo déjà za mapesanga yango na lingaka osimbi passeport na ba congolais ozo kana soni po oyo ka soni pona nini omona congolaise moko na déjà ganga tato Alexandra ko ngana kili boso na ko ganga kaya ndiko ni congolaise sali déjà kaka soni koganga kaya ndeko congolaise esali déjà nini esali déjà soni oki soni mi ekolo na biso tozaka ndenge nini oke na supermarché omona kaka bato baosona mwasi na mobali baza banani ba congolais omaka nga chiki biloko na nga yesu tango somba biloko na est-ce que nga na dérangeaka nga na bakisaka ye mo bakisa mbongo tonalité kaka ta ya koganga oka kaka nani congolais tango mona policier kangi na nzela soka ayebi aza en ordre qu'est-ce qu'il y a j'ai mes papiers papa nani kutu batuni oteka j'ai mes papiers au moins nani congolais tokoma le batu moko lokwa toza suna éducation te congolais tokoma na facilité ya kofinga congolais tokoma na facilité ya koyiba congolais tokoma na facilité ya koloka congolais tokoma na facilité ya makambo ebele oyo ezaki posa likambo boye ekota na kati ya ba congolais ekota na kati ya ba congolais biso bazaiwa tozaki bato kolingana biso bato tobotama na ntango Mobutu tozaki bato kolingana bozolingana boza malamu bokena ndako baninga o bokoti bolie okipa camarade bokoti aujourd'hui ce n'est plus le cas ke oke na Congo ke na bandako bato kende kolia non ozoki kutu na ndako bato za ko banga ozoki ndako bato tongo ozoki ndo kotiza ndo sombi liputa batongelo futur relativement musunya bata ke na nenga simple mais soko moka muta simple to bokena nenga mapeka mama avant zo avion mona kaba nini mbasu wana nani voisin mutabwa kilo mbasu pona nini ye ana bana na poto te lokwa za bana na poto te yo uti poto ya mulo ko sa nini mapeka epoleta sa nini abwa kilo mbasu biso ba zero to zaki bongo te lelo to koma bato keba okina Kongo lingi skolia pa ya batu te Congo za la kasoko okomi na aéroport moté beto duk okomi déjà ko banga yo moko zo tala bozo banga batuni eloko te bakanyo te mais omonika okoti na Congo monika na komi na insécurité moko bo okomi ko banga makambo wana ifo sila il faut tozala na kimia o tozalaka na ntango tozala na maréchal tozala na Mobutu tozala na kimia tozala na Mobutu toyebaka te kolamuki na ntango babomi mutu mona lopango ezalaka te bokolamuka te ke babomi mutu moko to mutu na kofi na poison na ntango Mobutu nothing toyebaka makambo oyo te banda kaka Mobutu akenda atika biso na sima Mobutu delijo esa nini ekoti biso makambo mbilinga ekoti na kati ya mboka ozo ba soutenir na zandani ozo ba te oya sepelaka nanga to asepelaka nanga te moto ko inviter na ndako na ye o memi na bato mi balemisa to lobi to ke na bato yo po
soki aliki asalanga mabe namela kutuma ete ya po mwa kunamela mai eza te po pasi eleki na motema ya mboka na biso pasi eleki olobi nakenda bato mibale misato batieli sani ngai nasalaka yango nakie mpo bato bainvite nga mpo tolia batieli nga sani na deja na 2 personnes nanga moko de côté oka nasinalaka deja sani bakopesa nga na oliela te vere bakopesa nga na omelela te yo ozwi yango opesi nga ya yo nga nde nakufa nga yebi te toyebi te so bakoboma biso pa mais tosalaka ndenge wana bato nanga natambolaka bazalaka kode mpo nga natambolaka mo te na Congo bato natambola baza déjà codé so tokomi quelque part une fois botieli nga ka versane mata balongoli yango vite fait bachange nga sali parce que on ne sait pas qui est qui omona moto abengisi na ndako moyebi te ndenge abengisi nga alingi nga ya solo to ya lokuta Kongo eza na makambo ebele faut échanger Kongo ya lelo to na posa bana bakende classe Kongo ya lelo to na posa tokoma na badocteur ebele Kongo ya lelo toza na posa tozala na baingénieur ebele botala mboka na biso faut kokende kozwa soki bachinois soki baturke soki balibanais mpo baya kotonga mboka estce kobalola nsima kotya yango kotya zolo na mabanga kotonga mboka estce kongola kokosala yango te bauniversité ya kala ezalaka mpezaka na Congo barwandais babanda kotala mboka na bango na Rwanda totanga na barwandais na baekole na biso barwandais babanda kotala na Rwanda bazwa kosala bauniversité na Congo Brazza babande ko uta kuna pa na bango bazwa kosala université batu ya Afrique centrale ba centrafricain babande ko uta na Centrafrique bazo ya kosala université na Congo pona nini Congo ekoki kozonga ndenge za Congo te tout est possible c'est encore possible. La grâce est disponible, même quand c'est pénible, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Aujourd'hui, c'est pénible, tout boité. Mais espoir, il fait zala. Kakata lelo, il est pénible. Espoir, il fait zala. Parce que Jésus-Christ est vivant. Le coup, là, Yesu azana bon moi, il faut tous avoir un espoir. Mais Yesu Masia, nzamba bon moi. Nzamba za problème te. Après si biso nyonso. Biso foto saela nene maele na biso koma bato basi bavandaka na ebonga ya Kongo vandi osonu nyokomi mobange ta muso koma kosukoloma ya kosokola olingi otike ebonga pa bajane te olingi abino mobozaka te biso tosuto fungoli maele parce que tovandi na mboka mundele tomoni ndenge eza koleka na bamboka bato mosusu tolingi mboka na biso pe ekoma ndenge wana bato boza kodirige biso bosala effort bana bakende classe bana bakoka kolia 3 fois na journée lelo bakangi zandu ba mama moye bateke ezate mais bokangi zandu bo est-ce que vous pensez que ba mama na ba famille vous pensez que bana na bango fo balia bana fo bakende classe to boité même ceux qui boza ko bandela zandu bo bongisa zandu eza mabete mais bo bongisi nano déjà place mo ke bino ba bato zandu en attendant bo banda koteka nanu awa bo banda koteka bo pesa biso 4 5 6 mois to bongisa la bino zandu sima bosa nini bozonga na kati ya zandu nde musali sala makandenge wana to ana ala mboka poto mona so bakangi nzela ba sepso déviation babi que nzela au principal to kangi yango mais boko dévier boye po boko matina kati ya bandako na bino ba dirigeant na biso ya Congo ya mboka Congo bo sala effort bo bongisela biso mboka toza na posa ya mboka na biso kwa mboka bato mususu mboka na biso eza na nyonso bino moko bibo mengo eza kuna ya kosakana te to yoki asuki ba combien de millions oye bimi eke na ba poche ka ya bato mon fonctionnaire azwaka $30 azoko ngote. Message oyo ya jour à indépendance ya lelo il faut ekomela ba condition tout à s'adresser au président de la République avec tout le respect. Bible le dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Beaucoup de respect na maman Denise Tshisekedi mama yo oza muto vani na kati ya mboka ya poto yo na papa bove na poto boyebi ndenge nini poto e fonctionnaka ndenge nini to vivaka na poto alors ngana ko senga musu papa koza na mwa pongi moi faiblesse ala pongi mama Denise ningisaka papa ozo ningisa papa le bien papa le peuple d'abord kobosa na maloba moyi te to monaka ata na kati ya ndako soki parent amoni ki akomi penaliwa ayebisi bino ke bana nga mokolo bokokunda ngai bolatisa nga bilamba pembe te bolatisa ngai mo Kristo azali mwinda atiki maloba komona ntango balingi bakunda papa to mama oya koya tolatisa mba pembe abite aloba ebongo te alobaki ke mokolo kokufa bolatisa ye mo Kristo azali mwinda. Alors message oyo ezongi na président de la République son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine que le peuple d'abord maloba ya papa le peuple d'abord kobosa na peuple te
Le peuple d'abord. Maman Denise, Yozana, Ningisaka, Ningisaka, papa. Moi, mon Ningisabi, papa, peuple a souffert. Papa, le peuple d'abord. Papa, Nzele Boukani. Papa, n'a pas hôpital qu'on a traitement zate. Papa, Botika Makambo, a Sony, Roya, Bayo, peut se nommer 500 chaises, boye. Faut que nous inauguration. Bah, qui ti bloco pamba, bloco pamba, bloco ko inauguré. Au moins, on a monté ça, on a belé, qui est dans l'hôpital, mon à quoi ça groupe électrogène. N'a pas maman, ni tu n'as pas ça groupe électrogène. Et ça, le coup, bino ba konzi boko pesa na ba hôpital te groupe apamba moko électrogène groupe électrogène ba te bloko ana to lingi yango te to lingi bloko bongo te bo bongisala biso ba nzela na ba Congo pondo eza ebele manioc eza ebele biloko akolia eza bobongisa kaka nzela biloko ekoka koya bato babanda kolia bana Congo balia bana Congo batika koviva na kati ya balabala bana Congo batika souffrance akolela tongo midi pourquoi oleka boya mama petanda ye mama petanda mbondo mama petanda mbondo okina lopongo moki kotala famille na bino moko boye mosu basaka ba locataire okomona ba locataire nyonso na bana baba ekovanda balikota mama mama ngai banda papa akufatika ngaka boye na bandeko no oyo otali pasi wana esali yo obanda zonga ta makolo mena bimisa mo so naza okokoka te pona okokoka te otali mutu na boulevard ndenge azali azotambola libumu na mabele pa te non nayebi te bakonza Congo botambolaka miso kokangama mpe miso kofungwama mbongo eza ebele na Congo ata bino bokoyiba na bino topekisi te ata maréchal bakayiba ndambu tika ndambu na kesi ya leta ya problème te mais bosalela quand même peuple po peuple asepela biso nyonso toza tosi tozwi mayele na mboka oyo toza na posa tozonga na bamboka na biso tosala mpe makambo malamu parce que eza mboka na biso toyaka mboka bapaya tozwa mayele tozonga tokende na mboka na biso lelo toza la journée d'indépendance le 30 juin le toa na 2020 pendant le 30 juin 1960 le 30 juin le 2020 60 yango oyo to bien indépendance mais indépendance la biso eza totalité toza kaka na mwa bowumbu mo quelque part toza vraiment na liberté totalité bo aider Congo bosalisa Congo ezala pe ekoma penza mboka biso ba congolais nzamba sa biso basi kitoko asa biso mibali kitoko apesa biso toza on n'est pas des abrutis toza ba abrutis te preuve ane que pona seto ba abrutis te bato bazota na mboka na bango po ba ekotanga na mboka na biso Congo cela veut dire que nous ne sommes pas des abrutis toza ba abrutis te ba oyo pe basi ba noni ba papa mikolo bino botika loko aka ba sage botika pe ba jeune bazwa misala ba banda ko sala bino boza la ba sage pona ko pesa conseil pesa pe conseil soko yebi ko saki musala malamu so yebi ko saki musala malamu te conseil na yo eza ngwa ntila te toza na posa bana bakende ba classe batanga tozwa ba médecin ebele na mboka na biso tozala na ba ingénieur ebele oyo pe etali pe armée to koma pe na ba soldat pe ebele bazala na mboka parce que bangonde ba sécuriser ka mboka na biso ezala na niveau police pe boko ba jeune boko ta classe botanga boko ma ba policier ya lobby parce que faut bo sécuriser mboka ezala besoin ezala bien sécuriser toza na besoin ba militaire bo kende toza mwana tango akala na tango ya Mobutu okaka ba kenda kitona promotion qui tonne outi kozonga ora ba kenda soki matadi mayo promotion même makamona lelo ezaka sute boyoka ote ba kenda ki Israël lelo Israël mboka na existence sute mboka na ezali kita bino moko pe boza na volonté bato pe ba congolais boza pe na volonté ya kokende kosala mosala ki non na kota armée pour na sécuriser mboka na ngai nasa police pour sécuriser peuple nanga eza vraiment important message nazaki nango pour la journée lelo ya indépendance yango wana joyeux anniversaire na bato surtout babotama le 30 juin jour ya indépendance joyeux anniversaire na bino nyonso surtout mama Denise tango nazotala obo mama Denise to na moni mama Denise nazomona lokwa nazomona mama Cc atika ba école ceux qui tire lelo ke na nini na limite kokuta ba biloko mama Cc ba école bashuna batanga na bekolo macho nga mama leki nanga atanga babanda ko yakozwa bango na mutuka mama leki nanga Joséphine bazo yakozwa bango na voiture baye bazuye bakena na école mama Mobutu alati vert blanc bakena école ya mama Mobutu classe s'il peut bazongisi bango makambo ndenge wana nde tozolinga ezonga na mboka na biso Congo mama Denise oza pembeni ya papa mokonzi celui qui trouve une femme trouve le bonheur kozala ka bonheur ya président de la République te zala bonheur ya biso bana ya Congo biso bana na yo soki papa zo dérouter ningisaka ye ningisa bité papa le peuple d'abord papa lobaki so papa le peuple d'abord ezaka ka ngai wa bino
mwana na bino ya Congo na leleli na bino bakonzi ya mboka Congo ke pasi eleki na mboka bokanisela biso po mai ya miso na biso sa nini ekauka mpona lelo tosuki wano nzambe azala na bino tozala na 4 langues na biso nationaux toza na Chiluba toza na Kikongo toza na Swahili toza na Lingala. Alors kwa tobandi na Kikongo tata nzambe kalusaku mona toke na Lingala nzambe apambola bino toke na Swahili Mungu abariki tosukisi na Chiluba nzamba nous pénéchenez pas na betu. Bye bye.